Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Chérie, non, qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi il y a pour moi? My baby. Pourquoi vous êtes pas de chez? My baby, me litty. Baby, me waiting now. Baby, me litty. Baby, me waiting. What you betting, my baby? Baby, me waiting now. Congo check check TV. Y'a papa Sibou Mutombo et y'a ma bête tous abonnés dans Bande Konanga ya poto. Y'a Afrique d'ici. Y'a Wapi tous abonnés. Congo check check TV. Toko Makas. Sibou Mutombo. Balambinga. Pembe. Check 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 check. Makambu. Chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, Nabisika Nyoso Bozwami, Ndengeka Tolobi Saint-Valentin Yangoyo, Congo Check Check Télévision, toujours à la page, toujours au moment M, na place où il faut tozala. Tolobi biso tozobeta lisolo ya bolingo. Saint-Valentin ezande lisolo a bolingo. Bolingo est le 14 février teo ezalaka na tongo obimina mutuna poko alobi na tongo bopanzani te. Tozobeta masolo a bolingo o bolingo evanda. Bolingo ya solo ekutana na makambo. Bolingo ya solo ekutana na mikakatano ndenge na ndenge me bolingo wana epanzana te. Nde bolingo biso tozobetela nango lisolo tongi toyeba ete bolingo eza nango. Mais na kati ya bolingo na parcours wana mikakatano pe ezalaka. Mais est-ce que bolingo wana etelema? Est-ce que bolingo na bino elenda pour que ata bokutani na likambo Saint-Valentin ou Saint-Valentin ezalate bozala kaka bao balinganaka. Yango na lelo ndenge tolobi trio na biso tozobeta masolo ya bolingo. Lelo naza susuna bilenge nanga oyo baza ko accompagner na série ya émission na biso tozo sala na cadre ya Saint-Valentin tolobi tokota tota na ba couple. Est-ce que bolingo ya solo ezali? Bolingo ya solo est-ce que ezalaka? Oyo ekutana na makambo me etelema. Alors ndenge toyebisa bino tolobi ete moi oyo tokotanga ka kombo ya ba couple. Na lisolo na biso alelo tozopesa coup de chapeau na papa Napoléon na maman Marceline. Papa Napoléon moi sina sepela obenga e papa Napo. Papa Napo na maman Marceline. Ndenge na lobi ce sont des histoires vraies oyo tokati na mukuse poto tirer les sons moko kati na lisolo wana peto yeba ko débattre na yango. Mais avant toute chose bandeko bilenge na sana bango bakoye ba kopesa bino mbote. Maman bonjour. Bonjour. Kokope sambote na balandi na biso à tous les amoureux qui nous suivent. Oui, mbote na batutu balanda biso na Congo check check. Mbote na bino tout ba amoureux tout na pesi bino mbote pardon na pesa mbote na leki na grâce ya kisinga un couple baza couple oui grâce ya kisinga na vol malutiko ba umeli ba na mwana 11 ans baza toujours ensemble. Un petit bonjour à nos téléspectateurs francophones. Anglophone, no? Francophone. Anglophone. Anglophone. Hello, what's up, everybody? Like I used to say, I greet you, and I am so happy that you are following us, and I'm sure you can get something out of what we are about to say. Thank you. Ok. Alors, fils de l'homme, Nayope Lokola. Ouais, bonjour, Tantine Odette. Mbote na abonné à Congo Check Check. Congo Check Check ne makambo. Tebi qui fait des amoureux pour na biso déjà et comment qui déjà. Yango na pesi déjà mbote na ba couple au balanda biso. Pour biso tozoboka kaka ba couple. Ce que za couple ne to kotanga beneti fil maman Philo et Sombo na Irlande motema ya papa Freddy Mokondi. Hein? Talaga ka sœur nanga Célestine. Hein? Motema ya papa Antonio. Hein? Makambo toujours pepele au Congo Check Check. Ok, mama yo balobako balingaka yo. Comme on a on 8 heures, aux hommes on teke mystique. Yoko zelaka teke o aye kozwa yo le 14 février abimisio. Mazoko kotanga comme on a miswa batute. Mituna
ozate. Alors lisolo na biso alelo ya papa na po na maman Marceline ndenge zala kaka bilenge mibale balingani ti mikakatano, puis finalement les parents acceptent babalani. Alors le problème s'est posé ni bavandi 3 mois, 4 mois, 5 mois, une année moi nazoyate. Talaka Abisoba africain, fils de l'homme, moi nazoyate 1 année et demie, 2 ans. Maman Lobi, famille à Mobali Bandi Makelele. Mobali à Bandi Makelele. Eh, topesaki biloko nyonso. Topesaki mbongo nyonso alibala. Seke boliaki mbongo wana na bien te. Boksukisaki yango na mungongo ekitaki na libumu te. Pona nini mwana na bino azobota te. Ekomi problème. 2 ans, 3 ans. Yango na tuna lelo. Est-ce que kozanga kobota ekoki ko causer problème na kati na couple bino bolobi ete bolingani, mais parce que bozangi mwana 2 ans, 3 ans bolobi ete bo panzana. Est-ce que bolingo eza penza ya solo? Est-ce que koza la raison pour que batumi bale bakabwana kozanga kobota fils de l'homme yo lobini? Kozanga kobota et kozanga pe ba problème dans la famille, dans la foyer. Pour l'air to balanaka, l'air moi sinon on balanaka, ils allaient pas créer foyer na bango. Quand on dit foyer, c'est-à-dire que bana pe faut balanaka tia foyer wana. Mais tu sais que ça moi qu'on a bango zo botate, kozanga déjà problème. Wana et kozala moi couple moi ko handicapé, c'est-à-dire que ça moi menacé surtout au niveau familial. Au moins on a des difficultés kozala bah surtout ce que ça que moi si mutazo botate. Wana babenga ba mabu kilo toujours des problèmes. Voilà. Ongo pona yo ya est-ce que kozanga ko bote koza source ya ko panza na bolingo? Non, non, pour tant balingana liboso bana bazaya kite. To lingana na liboso bana bayaka sima. Bana bayaka sima. To lingani après to sali foyer bana baye yanga to benga la famille. Mais ce qui a problème avec bandi, ba problème mingi banda côté il y a ba famille surtout ba famille à mobile. Bango mingi kindara ke moi si abota kate. Yango de pesa ba problème, yango no mona ba mona mama bo kilo a eli, mwana na e moi si mususu. Donc c'est ça. Pour la moneza un problème te, nzambe mutape sa bana bolingo ndeza liboso to linga na liboso nanu. Maramba bana e yakasima. Ngana bi batuma ba lingana balingani babota kate me bake ba adopter bana mibale bana bango heureux bafana na bango heureux. Donc wana eza na empêchement te ke bo divorcer pour moi na zo ya te bolingo na bino na liboso batala na bolingo liboso. Mais wana pesa problème mingi ba famille mobali ndi ba na problème wana ufinga mwasi ekomba mais pona na moni eza problème te bolingo eza na ya liboso bana bayaka sima. Fils de l'homme Yaya lobi bolingo. Bolingo mwana zala te bolingo nde e umela. Poto zolo belande bolingo. Est-ce que bolingo wana yo moni keza menacé pour mwana nde azate? Mais même ceux qui maman na yo alobi. Tangu yo lingi mwasi na yo mwana to mwana te. Oko vanda te. Tantino det bolingo ko umela. Moni ceux qui mwana za. Ce qui moi naza bolingo ko umela pe makasi. Ils en ngate ki naza contre pour ba couple msusu pe za na msusu de abota na EPT. Boko zenga un peu torté parce que ça tozo solo là. Tozo pe ça peut ba idée par rapport ba couple watindi la biso ba message. Omoni nga ko loba wana aux opinions na ngai. Koza na mwasi azobota te. Nga na okokate. Okokate poani yo lingi yeto lingi ba. Oui, on a leno lingi il faut na lingi pona sani na bota bana. Bono lingi pona sani. Ngana linga mwasi pona bota bana créer foyer na ngai. Yo linga kinga pona ngamoko to linga inga ka pona botelo bana. Mais là non lingo na bige on s'engage pour les meilleurs pour les pires. Les pires on ende kozanga bana. Ah mais eza moi eza un peu moins passif tantino de eza moi passif. Pire wana eza nango pire mais na bana te. Eza na bana te mais ngai il faut que bana bazala. Héritier wana eza sous bolingo te. Ata moi son ozana ata koyoka ata zate so jour koya. So nza ba petite chance. Yeba ke ngai il faut bota. So botité eza problème. Ata pour le meilleur pour le pire. Ya mona mbali msusu azana moi sina linga ka mingi. Maki luka libanda po sa nini abota. Bongo héritier kanangi yondo zobota te ya okusande. Wana sko tonga mna bota te. Wa il faut botu na sko moi si. So ko salani.
Moi c'est ali. Mon problème on a le bayango. Na ba couple ceux qui balani moi na zo yate bakenda direct mais pas moi si. Moi c'est wana ya ekomba. Alongola bazemi liboso ya wana botaka te batala nanu mobali te ba kondana ka moi si. Siko yo siko so yo mobali ozo botate siko so moi sa boyo lo banini. Lo banini bo pesa ka basi tor siko bino mibali pe o ba botaka te wana. Héritier mibalo ba botaka te. Et ça quand réciproque na basi pe wa botaka te. Moi c'est pas tika na yo. Oui, normalement il faut tika. Malembe. Yoka pardon s'il vous plaît. Omoni moi si ndenge tolobake moi si ndazawana yaza lokwa maîtresse de la maison. Soka tika na ndako. Netinga na ke musana ke ko lukela ye. Parce que malgré tout na bolingona na lukela ye na bimaka à chaque fois et puis na ba mikolo pe koma ke ko bima we bande ba pe bande ko bayaka ba commande pe bayaka mais on ndako ndeni sana mbele bu e panzala kate ndako ndeni ni bilambe kata na te ndako ndeni ba foye bisabango bi otia na sengande na botaka te. Ngana na botaka te na ndenge kasi soki yo mobali obota te oyebisi bato bande konoka botia na se problème ezande ngai d'être na zo ebisa mibali balobaka te jamais na yoka famille à moi si baye babela mobali ekomba mobali abotaka te basala nka pa basi tenga na mona libota moko bavandi mwasi azobota te mama ya mobali soka ye atelemi na coin atindi ba photo ya mariage ya ndaku nini wana nde ndaku na oke kuna eloko nini mutu akoyambanga o memela azate bozo msela ye ba photo ne mama soki année prochaine na ye mwana azate na ndaku wana nga moko nazobalela mwana na nga mwasi mama malchance kaka boye ndenge ezalaka mobali ake poto akuti grande sœur à moi si kuna grande sœur à moi si abijame ngai nangi na kata likambo na mukuse telema tokende hôpital ko to examen et ça la maka bien to sa examen to yeba soki ezani bake basay mobile be examen bo bata bwabi oyo wezama ya pompiti eloko moko ezawa ezate jamais ko botaka mwana grande sœur wana elle a pris le temps d'informer toute la famille pour dire que non bozala calme problème ezande mobali nde akotikalaka kobota te mais heureusement pour na bango moi si avanda mais famille à moi si peut publier nango kaka et bomba pété et tantino deti wana ezalaka problème likamba kobota solution ngo ezalaka batumi balo balingani. C'est comme ça que na lobby est-ce que ekoki ko boma bolingo non eboma bolingo te le baka pe ke boma po misusu pe mabale kufa po babota kate ekufa ming oh vraiment on na yebi oh ekufa eza pression mais moni batumi bale balingani na bango bakina bango pe bakina bango ba adopter na bango bolingo na bango ezali mais pression ya famille surtout famille ya mibali nde balingi je ne comprends pas donc balingi moi ça bota ka on dirait bango nde baza banzambe non net ngai normalement faut na moi ça bota po boti biso mingi te parce que ceux qui ngazi moi si wana ya remplacer o bino bobota oui il faut remplacer ba vie dans etikala yim dans combler balobi l'amour est plus fort que la mort. Oso comprendre. L'amour est plus fort que la mort. Bolingo était le makalibo soit mi kakatano nyons. Bisoto lobi était to lingani. Saint-Valentin te bisoto lingani. Mais si ko to komi na nzela moi nazo yate to panzana héritier obi ke to ko panzana lelo nzoka nde ko kai pe ko simba nango lobi. Nakangami pe na zupe zemi wana lobi mais biso to panzana ki déjà lelo yaya omoni te ke osa mobulu et osa to boite ba ka ezana ba ka ezali misusu on appelle misusu ça la 15 ans 20 ans ba bota raté mais comme ina tamo bo nzamba zali nzamba mutunyoso nzamba mao peut-être ça la misusu ba mabe na yo avant mais oye o se repentir moi grâce ça pour nzamba pe ça grâce na mutunyoso oye pe ozo boti ngasko na koloba eza moi pas si tantine dette eza moi pas si ko saisir que ozana moi si oza to benga komba abota raté
Tengai na ina ye bakaka na lobi kozanga mwana na lobi te ke mwasi ndaze komba po mobali pe na ebite na benge komba mobali pe ya ekomba pe yo mobali oyebika ke mibali bobotaka na binoka nzamba sala biso bito kozanga elo nzamba sala bino ni bino pe bobotaka te boze bele pe bobotaka te bobala pe bobotaka te soka mwasi bobalani bozobota te bobambelaka mwasi tandis que mibali pe babotaka te baza ebele ber kaka nde babwakela yango kaka mpona basi kaka c'est ça mobali mutu adepensa sani akebala parce que faut bokela ne ok adepensa akebala siko mwasi yango azwa semi nani mutu apesa ya semi kasi nga mobali siko yoso mobali oze kombo botaka te mibali ope babotaka te eza likambo eza likambo bandeko ngai eloko nangi nayebisa bino kaka ete bolingo il faut ezala oyo ezali kotenir devant épreuve nyonso kozanga kobota eza épreuve namoni bato bavandi ba 19 ans ba 20 ans baboti te mais batelema mobali fidèle à sa femme mwasi fidèle à son mari. Tant que tu as bakisa siko soki to komi na temps au to benga retraite, c'est-à-dire que yombalo ande ko sala. Bien ve moi ça ande ko sala. Komi na âge mo be boza sous makasa ko sala te. Siko bino bo vivre na famille. Vivre na famille. Ndenge ka to lobi atokoki ko adopter bana biso tozana ba. Adopter moi ne bon jour moi na réclamer ma parents na ye. Réclamer on deni moi na so azaneti bébé bano neti babwaka bona banzela ebi parents neta o babwaka na nzela orphelinat baka eza ebele ba msusu ba kotika bana na bango ba msusu ba lokotaka mutu azana moyen siko mutu azana moyen tabotaka te asala nini bon yo za moyen te olingi ka mwana po sana ini mais kasi na moyen na ngande na niveau moyen na ngapi yo mwana so niveau moyen na yo anozu mwana na orphelinat obokoli non fait là on reçoit ndeni il faut pas condition belé il faut l'état d'âme ya mwana ngo il faut la ndama belé ya état d'âme mwana oyo zobota oyebi yango eta oyo zobota ano yebi encadré ngamona encadré na yeba nini na encadré mwana c'est une maladie ndenge to memi en hôpital o memi ba bondeli pona bana baboka kana so sali o critique micro tantino dette autour bana baboka kaka information bi mami nini azana nini azandoki. Non, bébé, dernièrement, tout le monde a basé moi, il y a bébé vraiment nouveau né. Babouaki, qui est ce qu'on doit moi nouveau nazalango. Azaku na babé ngoni quoi? Cordon ombilical. Azalenango, ce qu'on doit moi na bébé azalango. Kindoki wana bana bazwaka biso mikolo nde topesa bangote. Mwana bota maka en soi même ndoki boeta uti na wa. Mukolo nda pesa ki do mukolo pe longola yango. Tengande siko naza compte pas contre pour pas contre pas contre vraiment mais nazaka pour naza mutu ça peut arriver aussi ndé nazolo on ngape non na botité non na botité mais et ça la moi pas si pour souhaiter na biso ça là que to bota to créer foyer to za na famille biso pe lelo to ko za pe na temps en retraite na sali pe makambo et pe na fandi nous na adopter moi et ça ma bête ça on culture pe ya bien so muta bota ta adopter moi mais et ça la moi ba regret belé wana selon moi. Alors bandeko batali tolingi totali sabino na moi oyo ya bolingo ete eloko moko te ya kokabola bino mwana to mwana te simba muninga nao yende oyebisaka e je t'aime oyebisaka mwana te le 14 février na mwana tende okolobake o na lingi yo oh I love you non ezande na muninga na yo alors ezate po mwana azate oboya ye alors bandeko wana oto bandaki lisolo na bango na po na Marceline nzamba sali bango grâce babota bana 5 omoni ke so bakabwanaki mbe bazanga bénédiction na bango wana baboti bana 5 lelo basali 34 ans de mariage félicitations na bango bravo vraiment au couple Napoléon et Marceline na bana na bango na bakoko na bango alors bino oyo bozwi na bana te je vous dis soyez patients. Soyez patients, bolingo ya solo et battez la bino et battez la bolingo et battez la kondima na bino mwana akoya
ata yete bino nde bolingana ki pona bana te bolingana ki pona bino moko. Alors liloba na wa suka fils de l'homme, vraiment fils de l'homme na moni yo ko botisa mwasi bana ebele. Ah, ebele a gravité mais il faut bota, hein, il faut bota pour ati ata na robo kasila na zolo babona zo banana ngamo nanu ngamo meti kuna si ma caméra lobi ata 5 wana yeye oya ngai bozira kale bomona wando mona bango ifi omona bango chaque semaine lokola na ndenga bete baluba te po baluba sale ba check Kinshasa mulunge tu vila ilusa bako etwaya ya komolo basuso bache mulunge atayo moko manke ngai te yaya bolimbisi kasi na sengi bolimbisi baluba bolimbisa nga ba senga nini ba excuse tu fila ilusa yango wana merci beaucoup bolimbisa vraiment tia lobi ya kobota ebele na kobota po baboti biso trote baboti biso trote nga ifuna bota hein nabi ke muto na zanele biso ko mape na famille na bote belé mais ala ndangai po ngam no ke bala mbongo eza ngai fa bota selon ndinga mbongo azoli mbongo na exemple yo mo lo bien tombongo eza yanga na oli onde na lingi ko na oli ona na mwasi na ngai ifuna ko bana na ngape ba sepela po bali ya komi eloko na haute de folia ya oli ya muti menanga na loba ndenge to bala rabasi ba msuba blonde to somba bango te hein to kendaka to pesi mwasi pour la to loba ke o bali mwasi mtabula msusu ke ndo sali geste on pesi mo sombi te zalaka moi geste to sala rapona signe bolingo o mona ke famille va reconnaître yo merci beaucoup na ba abonné sur check maman Sele Molimbi hein motema papa Benjamin Antonio na Strasbourg bino déjà bozana mwana na bino kombo Owen tozo boka ba couple bino déjà bobota mais ba couple pe bobota te botindela ba kombo hein to kotanga kaka merci beaucoup et à clôturer lilobana wa sukezani na baoyo bavandi lelo balobi bolingo na biso ekomo panzana poto botite Congo check TV Yasi bo mutombo Congo check TV Yasi bo mutombo Chérie, non qui m'a dit en bambou. Eh papa. Pourquoi est My baby. My baby, me litty. Baby, me waiting now. Baby, me litty. Baby, me waiting. What you bet, my baby? Baby, me waiting now. Congo check TV. Ya papa Sibu Mutombo do et il m'a tout s'abonner dans bande konanga ya poto ya Afrique du Sud ya wapi tout s'abonner Congo check TV toko makas Sibu Mutombo Balambinga pembe check Makambu